Nange tegala Kabila de. Tant que Kabila se prononcé dans makambo etali mokitani ne yo kokende kolika na maponami ya motolo kwa nanga. Nanga osalobe o bokonza Kabila lobie nanga c'est lui qui défend volonté à M. Kabila. Volonté à M. Kabila ni Kabila lobie ayoka nyonso na Congo mais sauf eloko babengi élection na kata Congo Kabila lingi koyoka yango te. Yango moni nanga zo sala na bisi ba imboka ba ye bango 2018 Kabila lobie ayoka nyonso na matoi na ye sauf élection. Makila martyr balelaka yango te. Makila il faut epesa bino makasi ya kotelema ya kotambola. Esiko ya suki bino bo continuer bitumba wana. Soki bato bakufi nani abomi aussi. L'État contre le peuple congolais nanani la police nationale ou ali membre ya majorité présidentielle bango bato babomi ndeko aussi. Ma kolanda nanga te nanga ali kabiliste monene puis nanga c'est un kamikaze ali moko ya ba chargé ya communication ya réunion ya Kingakati ndongo mona kamoto wana nanga na maboko ya Kabila moki mobimbe yebe aloko alinda ndo Kabila obetaka tango Kabila betaki mikolo elekaki na rythme reggae sabimisaka soni ayebisi biso abobo pesanga 554 jours Kabila bete su na rythme ya rumba ya miziko ya biso ya Congo ayebisi biso so 600 rolma ya bakasai akokende tina ba diaspora Kabila sanja bete mindule mususu na rythme jazz ndo moni akomi na makambo do bengi machine à tresser elingi ko la ça te machine à tresser mama tango alobi élection et abobo mesano ya mesana ko ebisa biso mapona me kozala e akate oki yango ye moko alobi na biso mapona mezo kute misolo belé que développement il y a fandi les lois que de développement na Congo tango aka na 5 centaines révolution de la modernité développement akate na katamboka développement changement social yebisa ye slogan ya yembaka social na mituna kandani wa yibande ko Kabila maquette wana na studio e bimando to na via ba congolais kino lelo disque wana etikala ko bimate social wana ndoto na ndenge mando ya yesili na ndenge nganzami wana na makasi yo mona wapi minduki obasombi na mbongo ba contribuable yangana yo mais l'état contre le peuple congolais aleki na nzela la police azali membre ya majorité présidentielle po basani babo mabiso la police a bomi ndeko Eric na Mbandaka la police a bomi ndeko Rossi la police a kati ndeko Seremi Loboko kuna na Kisangani atoloko zomona ngabo ndeko Kindomba émission na sali no na Kleboa et ali on a bengi yango testament na ali obe na mwana moko yeba yango ke bokonzo ekani ebo mangai yango na adresser message na moto ba benga ka Kalev Mutombo a patron ane na adresser message na patron général Ilunga wa JR na adresser message na général Kasongo na bisi bango ke ngana moto si balia kala na luka kande nani o makila nange kozaka na maboko ya ye ndenge na tambola kabo esi na kufa bino monde boluka vraiment mutu asima makila nani o makila nange kozana na maboko na ye ndenge moko balia sebea. Voilà, Mbote Nabalandi Nyonso voilà la émission méga entretien de partout en tout cas. Mbote Paiwa Pebozali vraiment Kolanda émission méga entretien dans www.cleboa.com et bienvenue encore une fois dans l'émission Nabino au Bolingara Mingi au Bobenga Biso surtout na ba point d'actualité Nyonso les cara vraiment na ngomba Congo Kinshasa en tout cas et cette émission et pesa mela rabino pas ya Priscilla Makangula la mégane de la presse congolaise Opéra Mini Nazara on a toujours pendant qu'on met bino bah actualité question d'actualité de vous informer et ça la que tous à la wana les sous na www.cleboa.com. Merci beaucoup à tous les internautes pour la émission de partout. Merci aux géniteurs de ces comptes sites pardon de la nation Tonton Banda. Merci à Herman Emporio
Swagaboy, donc le réalisateur de cette émission, et merci à Pichou Mangaya Scan, vraiment merci à Baimbo Katou pour l'émission Oyo. Mais quand on entretient les lots, on sommetina vraiment kanisimi mingi nande konabiso Oyo bolinga rappel mingi surtout vos oreilles na elo to zala ki kula met aux yeux ce que dans Kleboa to solane de ko Serge Kindomba oh vraiment à pesa marambo à lobarka kande bo mona ba Daniel Safu bo mona rande ko Mike Mukebai yepe bo message vraiment na Kleboa nande ko Serge Kindomba oh vraiment à lobarna bo siki nyonso vraiment à qui je dis déjà bonjour. Bonjour maman Posilia. Santé moi malamu ya linzambo alingi na mona na yo yebi ke bokonza kabile bomi ba congolais na nzala e bomi biso na insécurité la lisi biso likolo ba fulu a na Kinshasa yango ki na obi malamu ya libonzambe o alingi nganda to monana et puis suna ko ba malamu parce que peuple a mokonzi peuple abima ki le 31 abimi le 21 abimi le 25 février akobima suna mois de mars pona ko bisa bokonza kabile to lingi maponami na départ o yaye. Le beaucoup bima le 31, le 21, le 25, le 9 au beaucoup bima. Solution ni bino moro beaucoup zotan beaucoup bima le ko salamate bo bimi fo batu ba kufa bo bimi fo marambe baksama bo bimi fo makila etanga kana mboka ndeko Serge Lobin. Mama enseignement nga na joie pembe na moto a monene koleka batonio so to benga ke kumbaki national Tshisekedi abisaka biso bima kila martyr balela ka yango te. Makile il faut pesa bino makasi ya kotelema ya kotambola esiko ya suki bino bo continuer bitumba wana soki bato bakufi ndani ya bomi aussi l'état contre le peuple congolais nanani la police nationale ali membre ya majorité présidentielle bango bato babomi ndeko aussi yango yoki ngana kamoko ba victime ya mars le 31 nazwaka botu a bokonzo betaka ngai botu na motu. Mais grâce à ba Congolais, na grâce à ba losambo ya bandeko na biso ba chaka biso na ba prière. Nzamba sai ke na zu problème na motote pote kauki na zongi normal na za sa elembo. Na nzela ya ba produit to sombaki pona ko maneta na komi na bibi tumbana na ko tika ngote mama. Motuno lobi tozo solution tete yo lingi solution biso photo zo nini solution ya lini ngana yo faut ko yebango ke bokonza kabile se sacrifier biso to ane loko to ko sa te il faut ko bunda pona lobby ya bano ya biso ndenge pasteur ekofalobaki il faut totike la bano ya biso Congo ya malamu Congo bakokuta Kombo Tshisekedi baka état de droit et ala ya solo et ala te Congo bokonza kabile bomimbo ko na nzela kanyaka mama yo mona wapi minduki o basombi na mbongo ba contribuable yangana yo mais l'état contre le peuple congolais aleki na nzela la police o azali membre ya majorité présidentielle po basani babo mabiso la police a bomi ndeko Eric na Mbandaka la police a bomi ndeko Rossi la police a kati ndeko Seremi Loboko kuna na Kisangani yo katango bango babomi Rossi bokonzo na service na bango a renseignement ba na baliste ya bato loko zomona ngabo ndeko Kindomba émission na sali no na Kleboa et ali na bengi yango testament na ali obe na mwana moko yeba yango ke bokonzo ekani ebomangai yango na adresser message na moto babenga ka Kalev Mutombo a patron ane na adresser message na patron général Ilunga wa JR na adresser message na général Kasongo na bisi bango ke ngana moto si balia kala na luka kande nani o makila nange kozaka na maboko ya ye ndenge na tambola kabo esi na kufa bino monde boluka vraiment mutu asima makila nani o makila nange kozana na maboko na ye ndenge moko balia sebea obi moto aliaka sebea koma soka lali ala muki yabike nono naliaka musuni ntabate me naliaka musuni mutu makila one saka nini elobaka ndenge moko na ngai yo komona moto abimi atambola bango ifo baya baboma biso na mboko bango babi démocratie akesika démocratie ali ko boma moto mama ya kate elingi ko lakisa ke l'état contre le peuple congolais mosalo ya bango yango wana qui a tué aussi réponse c'est simple et ali batoyo ya bokonzo ya kanyaka bato bali ennemi ya démocratie bango wana baleki na nini na nzela la police o ali moko ya majorité présidentielle parce que awa dolala to la muka moko mususu to mona général mona kombo ya Miss Gabriel Tango Fort ayebisa ba congolais abi il a investi 10 millions de dollars avec club motako sala eloko alite po ya ayebika ali moko ba gardien à l'état contre le peuple ayebika to ali na bokonzo to bengaka ali baba ile 40 voleurs nani akokanga moninga ato yibi no misolo
yango tobisi bango ke makila ya Rossi pesi biso liso makasi na makila ya Rossi na makila ndeko na biso Eriko akufi na Mbandaka na loboko ya ndeko na biso Seremeo Katani na Kisangani, sans oublier mémoire ya Sœur Thérèse Kapangala. Tosangisi ba martyr nyonso le 31 le 21 le 25 février tolobi ke le 9 mars to bengi Congolais nyonso to siko ali na ndako ya yo fanda to bengi yango ville morte na nzela ya ba mouvement citoyen nyonso na ngai pe moko andeo ka koza membre rassemblement to akapena mouvement citoyen na biso to bengaka ba fiti prisonnier politique abokonza Kabila to ndimi yango ke mars de ville morte et ali le 9 mars oyo moto nyonso to sala nini fanda na ndako to kanisa pona liwa ya Rossi et puis mokolo lelo mardi yeba yango to ali na mesa recueillement et siko yo moto tozo benga héros national ya solo parce que foi bango Congo et à la Canada deux grands héros national liboso to ali na moto to bengi Patrice Emery Lumumba ya mibale ali moto biso to bengaka ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba le Mahatma notre guide ye wana wa ali deuxième héros national le super héros national be héros ba na simana e kombo na bango Sœur Thérèse Kapangala kombo na bango ndeko Erike kombo na bango ndeko bato bakufi pona mboka Muse Laurent Désiré tika kokufela ba Congolais te yango moni mokolo Congo ekozonga ka Congo to kolongola ka statut wana ya héros national tumbo biso to ali nango yango wana on est tant que il a héros national biso to yebi ne Muse Laurent Désiré Kabila héros national o palo baki polo ba Mbappé ya bundela pe bomboka te liwo ya yaga ya héros national te héros national na tangeli deux grands super héros national et pour etikali héros bato ya batangisi makila pona mboka bato batangisi makila pona koluka changement ndenge moko ngape na kotangisa ka makila mikolo ekoya ndenge na liste noire ya bokonzo bakani ba mouvement citoyen nyonso bilenge to bango bakomona na TV ba bikombo na bango ali il faut ba mela makilo ya biso yango tozo benga bango l'état vampire. L'état vampire alors ndeko Serge Kindomba tout ça na ma bilan ya ba marche ngo ndenge boko sala ka ba marche na ngomba Congo Kinshasa lelo so bosali bobongisi marche et gouvernement lobi e sala maté binoka na kiteti bozo sala kaka marche bozo sala ville morte lelo ba param so roma ko luka mbongo na bongo na misala to bozo mona te bozo meka pe ko tshama crise de sous na kati ya mboka Congo mama tango yoko ba crise c'est congolais na bokonza Kabila vivaka malamu Congolais aliaka yo ki makambole ki on atrate kuna mama directeur à sala 26 ans na mosala abandaka kofuta ndako afutela kabano ya yekela salikolo lelo yo likolo abokonza Kabila 27e année na directeur a incapable ya kofutela ndako ayebisi molonga nyo ya ye alobi zonga na bano ya yo na libota na famille ya yo ngai nazonga na famille ya ngai misolo na zwaka ya o bafuta kango leta futa kanga et permettre bano ya biso batanga mela lingine bise ata sali bongo bokonza Kabila mosalo ya pesi biso na mando ya akobe Paris foot na winner ata bumi nzoto batangi etelo likolo moto 60 kende kozonga na libota famille ya ye yo monango ya normal moto moko alobi non allié na famille na bitete ya famille te soka ki famille alingaki alongwa mosala wana tant que alongwe mosala dans même fonction na même salaire wana comme incapable moya ko continuer kotangisa bana na ko futa kanda ko ate elingi olakisaka ali mboka moto ali à la base ya maleko ekomeli ndeko wana tango yo lobi biso so to bivile mama nano akoki kopesa biso autorisation apoto sa masse kimbuta moko akana qualité te fulo yango ebotami na Kinshasa lokwa mayebo esami sous le patronage ya Kabila ba fulo to esami bilan Kabila ali positif na venir to bengi boulevard Tchat ensemble ya Congo ali négatif moi bondimik na yebiso kasese siko ya fandaka yango na bilan na ya ka positif kuna na avenue aye yo ebita fandaka Zelem ali na boulevard Tchat yango na siko bilan na ya ka positif to ya tango ye moka bimaka abimi Zelem ya yebike Congo ya malamu na avenue aye ensemble ya Congo ali négatif yo mona wapi mama bokonzo yo kinwa Kabila longwaka de Zelem kino kokende na kingakata saka 2h30 minutes na nzela motuka ayebi réalité ke bakinois baolalaka na bosoto na bafulo awa kutu twana eloko bobengi miroir ya Congo ebongo bato bana mbanda ko be bana bongandanga o bana babinko bango ba moderne o bana ba Louise ba lolenge nini awa capitale ya lolenge o yango to bengi bango to lobi ke masse to ko lemba te tozo marché kimbuta na qualité to ko pekisa biso to ko continuer kana ngo beti na suka
bitumbo yo tato ya biso ya molimo ekumbaki national Tshisekedi abundaki des années il faut komba wana et continuer ba makila ba rosi to ko perdre yango te et puis to mettre en garde mama ya monene ya linini tango bazobenga biso na mise application accord toyaka wana pona koyebisa Kabila sesa maponami mais toyoki badongolo miso banyungu batwania munyamu bakomi koluka mise en application accord wana bazonga na table ya négociation na ndeko Kabila biso tolobi na cadre ya ba membre ya mouvement citoyen to mibengaka ba fiti prisonnier politique ya bokonza Kabila tolobi Kabila kopesaka jamais solution na problème à Congo toko négocier kana yete soke ali départ ya ndeko Kabila de mama pourquoi beaucoup négocier na yete tant que balobi négociation des arabiens pour que makile tangate ça que bino vende ko Serge qui a besoin que les Congolais ba famille pour ce bondimi négociation bondimi encore une fois dialogue sur solo là ozomwa te beaucoup kende na nenga malema malonga pa mama pona mesala mama Priscille ayebe loko bokonzo Kabila na demando aye population tikala ko bénéficier te oyoki yango ye président ala na mandat plein mandat et bongo tango ene loko to bengi et bongo soko ene loko yo ba bengi national nani akoki ko se retrouver na kate loko wana population se retrouve à le gouvernement d'union nationale et à intérêt à l'individu. Yo ko bisanga ba individu ba intérêt ya bango ba luka. Makila elenge loko anga rocho na ebaki personnellement akufi. C'est Thérèse Kapangala bandeko tout ba kufi Eric wana kufi na mbanda kale. Yo ko sakana na makila bato modèle wana nga moko bokonzo tango balongola ka moto na benga ka makofi mandumba madi sadare. Na melaka sampane po ba policier ba beta kanga lokutu ba bite na finga ka moto wana. Oui, babeta kanga babike na finga kaye. Oh pona bande ko benga na bilili ke gouverneur général. Ya sa ko ya lingi. Aki likolo are ya cour constitutionnelle. Soka babike Kazemba ko zonga te gouverneur na province X ale. Mosalo ya ye yangwana. Tala lelo alongwe ake kuna ba sancho aye tika lobe monoko polele. Akei ako quand même pas ko futa ba travailler côté bagi na sancho ya ye tango akana na tango akana ko bimache maboko na loketo ota ba immeuble ba bango ba otungaka na mbongo ya biso ba congolais lelo akomi incapable ale balongoli ba ekozwa moto mususu aye ye ba tie wana pourquoi bokonza Kabila tie pour spécialité aye makambo to monaka kuruziza saka ko créer ba milice ye a créer auto bengi Beret Rouge yango to kosenga Kabila pona bolingwa Congo soki ya solo akanango ou bien molimo mosanto akotela ye ndeko mova il faut démissionner il faut bakanga ye pourquoi ye moto a créer ba milice o ba bengi Beret Rouge Beret Rouge to mona ngope na kati ya parti ya PPRD mama objectif kasi ya moto aki ancien secrétaire général PPRD objectif a Beret Rouge yani tango mo va créer yango et ali po ba créer biso to bengi guerre civile objectif o ya bango yangwana yango moni to bengi bango l'état contre les peuples congolais mosalo ya bango basaka yango wana mama. Voilà, merci beaucoup ndeko Serge Kindomba, vraiment deux autres sont bêtis na makanisi na mona mboka Serge Kindomba. Alors le loup ndeko Rossi atiki biso certes donc sur la moment moqué parce que pas si ils ont amité ma baimboka de là il y a diaspora il y a partout en tout cas au bazo benga pour na makambo ya ndeko Rossi liwa ndeko Rossi était binoni ba jeune citoyen ou le 9 borobima bino moko conscience na bino moko na ndenge bo perdre ndeko na bino frère na bino o bande ko bunde l'école na ndenge na ye bino ne bo bundaka et moi je sais pas en quelques lignes oh na ko ikoloba le 9 to ko bimate le 9 ya li opération fanda na ndako le 9 mars Tito Zela baila iki babi misa biso lokasa nino to kotambola lisusu o to koloba liwa ya aussi et sali passe mais biso na enseignement to zo pembeni ya moto to bengaka grand maître le guide kumbaki national Tshisekedi ayebisa biso martyr balela kaete liwa na ifo pesa bino makasi liwa ya aussi epesi biso makasi mais on a koloba ya pasi na mawe ya nini aussi ya moto biso to bengi babantu bato moindo akufi atiki mwaso ayena bana ape na famille bandeko na biso bakomi kosa mosalo mamo livre mbasaka obi mosalo livre mbasaka te yaka bakobe soki ba caméra bale akaba peka pona bato nyonso ndeko Serge wala mama ya bana ebele non yango mama yebi yango ke yaka bakesika obilili ale soka memi ba caméra omoni abimisi mosolo ba caméra ne ba yaka ba bike mama osala descente ye moto atambolaka na bango yango na koyebisa ou à na bolingwa Congo kosa mosala ya l'état contre les peuples te mosala ya l'état contre les peuples ya linini et like soko kufinzala mokolo ya kopeso biloko kolia il faut memela ba caméra mokimo bimbe filmer to koyebisa bango suba na bolingwa famille ya Rossi
ba créer mbutu mbutu te ba créer nyamu nyamu te poto ki matanga ngo comme siko modomo so comme ça ma TV ba mona ka bango ekomi lokwa ba appel de fondé to mona ngo na ba église ya Congo a mondima ko kufa nzala moto ana mbongo akopesa mondimi wana te atika kufa nzala sui passer ko binana akopesa 1000 ale ye wana moto liboso kwatu kwatu po basani bozora ba makasi ya hotelema ebike nonga ba mona nga place o matango ekomi lokwa ndeko ngana ka moto na yebaki aussi personnellement misusu bo kende wana batika kozana numéro a aussi ta téléphone soko tuni molimo wa moto wana ko biso bi oyo ayebaki ngai paso yange yali lokwa paso ya ye moto wana kana sens engagement akana sens abolingo wa Congo oki yango biso to bande ko kana TV ya ko benga ndeko na landaki yo na télévision locale continuer ko lemba te moto nanga il faut ko tchabango mulunge tango tozomona moto abe apesi 20 000 moto abe apesi 10 000 apesi 15 000 ça respect à mort bwana respecter na molimo ndeko rosi soko lingi bosala yango dans l'ombre yango na bi botika kosa mosalo olive lemba saka ya ka kopesa mokimo bimbe mona akosangisa ba ima pinga bio azobalisa bango akopesa bango ba enveloppe okolanda kuna na kata enveloppe wana bilile monike apesa bango enveloppe akakitango kokota kuna mosindo ateli bango be 100 000 francs nazo biso bosolo to bengi batwana na bon sens bolinga kabiso tango to na bomoye to boyi baliwa na biso to kufi nde bosani ni bolingi biso ngai nazawa mama Priscilla nali na lokaso ya ngai ouvrage ya ngai nazo publier mikolo ekoya titre nango kombo nango alini na tie yango qui a maudit la République démocratique du Congo. C'est Dieu lui-même ou c'est le régime Kabila qui a maudit le Congo? C'est pas le peuple. Nalobi, c'est Dieu lui-même qui a maudit le Congo ou l'État contre le peuple qui a maudit ce pays. Pourquoi Nabi Bongo po mama ko sambe l'autre sambe la kanamboko soki aki satana mutu a bloqué kimboko de me saté satika mboko yango moni na sengi soutien moral ya bandeko ya diaspora même ya awa longoni na professeur André Mbata na professeur Kalele oyo andimi eloko wana po ba parrainer yango baba kisa moi impliso bango ndeko Serge Kindoma moi mbutu moi comme na rasa point to yo kato mona ba publication kende ko Jean-Marc Abunda za oye ndeko boye ndeko Félix Tshisekedi yemoko a participer na ba marche te a participer na mbebelete so mo tama kotona peuple congolais bango bongolo ngo pesa bino ma confiance te maman Félix a participé na ba marche aka le 31 décembre ngazwa botu na Notre-Dame le 21 janvier aki na paroisse nga na Betamaka na Saint-Joseph oya turo nzoto ya ye amoto akoki kobela oyebi yango nga naki na ba repos médical na bande même pas kobima na télévision ndoko lobake non na participaka te nazomela bakisi soki te ya alaka ya ali soda ye a participé na bamanse lelo te ye habite manse eza vio ya ye abundaka yango wana tango koka bato bakoloba yamba liboso te Félix a participé na bamanse bitumbo ya ye abundaka yango wana tango tuninga motu nozoka mbilinga mbilinga ya lini mama bato ba na contact na bokonzo toyoki ba contact ko mosalema yana bato mususu balingi ba bénéficier likolo makili ya bandeko ba yotanga ya bandeko rosi bato ba na maladie ya lèpre bato bokonza kabile tindeli biso kuna komba chargé de mission na bango metobisi bango lokuta na bango makili ya ba kongolo etangi na ba maso tout et ate po bino bosa ba avanti que yo oya oluka gâteau na yo kuna gouvernement d'union nationale et ala jamais avantage ya population et kana avantage ya ba individu yango oki na bisaki yo na lobi biso tozondima mise en application mais soki ali mise en application po tozonga na table ya négociation na Kabila awo biso tobi ki ya problème à Congo jamais tokozonga na table ya négociation modèle wana jamais bokozonga même apparemment de concert bosima point ninge laïque les laïcs bazo soutenir la ba marche parce que bozaki moya ko la si font qu'on les dise probablement bino beaucoup besoin vivacité à marcher puis à koloba parce que mon carnet mon senga zo soutenir bino mama mabeza wapi soki ba yela ki ba tchebiso maboko bokonza Kabila ana service à renseignement et akana ngambo na ana la police et akana ngambo na ana FARDC et akana ngambo na ana bazie et akana ngambo na moyen l'état et akana ngambo na soki biso opposition to sangani na ba yela ki tozo be bato moko mabe ya wapi soki to sangani na catholique yebisanga lisumu nini odosali oyebi yango ke la police akongwawa oyo lobi bokonza kinga kati yango bango basaka soki baobi betani bango masasi babeti soki baobi kangani moto fulani bakangi ye salo biso tolobi soki baobi meme kosele makambo ke abimaki na mwasi moko boye kanga ye
bakangi yo ko bisa biso so ito zo allié moko ya mabete ya lisumuta aussi allié moko mais to ka na ba chaîne moko ya télévision de Kabunda ya ko lo ba ke non ba ko travailler te na ba laïque je sais pas de trop na télé 50 hein to landa ki mo ba dur ya Jean-Marc Kabunda ça a été on de ko Kabunda lobaki et engagé que ye et engagé peuple congolais te moto na moto ali libre ya koloba ali point de vue na menga na zo lobela wa auto bengi opposition dans l'ensemble o bokonza Kabila sali ke tolala na lotili kité o esali ke lelo courant lotili ki to ma ko benga yango mari de nuit ayaka ero ya lingi soka ye pe 0 heure kaka ye akweko ya pe ko visiter na 2 heures bokonzo esali ke nzele ya malamu te bokonzo esali tola na bafulu maebi makate bango wana opposition wana balingi changement bangwana moto akendaka musasa kizo mazwaka lifuta malonga te bangwana bato bali na besoin ya changement bangwana batelemaki le 31 décembre 2017 batelemi le 21 janvier 2018 batelemi le 25 février 2018 bakote masu na mois de mars pona ko bizande ko Kabila na bato ya ye trop c'est trop to lembio ne bongo yo fandi to pesa ko mandami bale yo somona wapi mwana mosala patro ya ye peuple ayebisete longwa na lingi olisute mais moi mosala boy kolongwa ayebiso mama posi ando zana na kolongwa te na kofanda na nkona nganza miten ya kate et puis minduko basomi na mbongo ba contribuable yango na l'état contre le peuple comme ko bomaka biso. Voilà, merci beaucoup Ndeko Serge Kindoma. Là nous tendons déjà lentement vers la fin de notre entretien avec Serge Kindoma. En tout cas, pour te bouquer la boucle, tout ça, là normalement bouquet, maramango paye à ba marche, ngo maramango marambébélé et le machine à voter. Et c'est bien pour le peuple congolais, to isara comme ma bisoka ka na marambo bato baso boya ka. Mama kolanda nanga te nanga ali kabiliste monene puis nanga c'est un kamikaze. Ali moko ya ba chargé ya communication ya réunion à Kingakati. Ndongo mona kamoto wana. Nanga na maboko ya Kabila moki mobimbe yebe aloko lindando Kabila obetaka. Tango Kabila betaki mikolo elekaki na rythme reggae. Sabimisa ka soni yebisi biso bobo pesanga 54 jours. Kabila bete sous na rythme ya rumba ya musique ya biso ya Congo. Aye ayebisi biso so 600 rolma ya bakasai akokende tina ba diaspora. Kabila sanja bete mindule mususu na rythme jazz ndo moni akomi na makambo to bengi machine à tresser. Elingi kolakisa te machine à tresser mama vote logo ya ka secret soki vote komi moki mobimba ba mona ngo yo monite mangomba politique to eke ikuna ba ebisi bino nini nange tegala Kabila de tant que Kabila se prononcer na makambo etali mokitani ne yo kokende kolikia na mapona mia motolo kwa nanga osalobe o bokonza Kabila lobie nanga c'est lui qui défend volonté à M. Kabila, volonté à M. Kabila ni Kabila lobia yo kanyoso na Congo, mais sauf eloko babengi élection na kata Congo Kabila lingi koyoka yango te. Yango moni nanga so sala na bisi ba imboka ba ye bango 2018 Kabila lobi ayo kanyoso na matoi na ye sauf élection. Voilà, merci. Ye moko bagi yango na nini na sortie médiatique na janvier ayebisi biso abaza wana pona kimia te. Alobi mapona mina Congo bobosa na yango. Alors bien ça pour na kimia makuna meko salema tout ça linga ki kimia linga ka bisa biso nini ke ebemba kumba ki Tshisekedi kozonga na mabela bakoko na ye moto ya tinda na exil forcé Moïse Katumbi akozonga soldat du peuple ya kanga Frank Diongo akobimisa ye abagi ayoka nyonso mais sauf wana tango alobi élection et abobo mesano ya mesana ko ebisa biso mapona mekozala e akate okiango ye moko alobi na biso mapona mezo kute misolo belé que développement il y a fandi les lois que de développement na Congo tango aka na 5 centaines révolution de la modernité développement aka na katamboka développement changement social yebisa ye slogan ya yembaka social na mituna kandano ayiba ndeko Kabila maquette wana na studio ebima ndoto na via ba congolais kino lelo disque wana etikala ko bimate social wana ndoto na ndenge mando ya yesili na ndenge nganzami wana na makasi social wana totika ko bénéficier na ngote. Voilà, merci beaucoup Ndeko Serge Kindoma là tout comme nasuka vraiment il y a entretien na bisto ebi keto resolve vraiment to ya ko vanda ngadi vraiment to vanda vraiment on a ba idée puis makanisi ba soin to ça m'a bébélé ils alara poto solo en tout cas merci à tous les internautes qui nous suivent deux parties en tout cas merci n'a pas abonné à cleboa.com ma bien tout une émission méga entretien merci beaucoup et merci à Herman Emporio merci na ba imboka nyonso et na ba majorité na ba opposition beaucoup ben na biso vraiment
vraiment de partout. On a une émission où vraiment salut et Nabino Skaboaï. Alors, le Roni Toko retenir na yonde ko Serge Kindomba. Les loyo, Maramboy Kubota Makana Mboka na biso Congo, Maramboy Bele, Baliwa, Ndeko aussi Toko Kokunde pe Kalamingi Tiawaye, marche sur le 9, tout ça là. Le 9 et Ali ville morte, Ali qui to lancer ville morte congolais tout fanda na ndako. Pona kende wapi tozokoma te ya te tozokanisa te ke tozokenda tozokoma po bokonzo babomi biso yango tokofanda na ndako. Et puis tito zela lokasa o ekobima su ya maso tokoya o ngai moko na ebike na za cible. Ta musunga na kozala prochaine na cible ya bato wana bakoboma. Te ngana ko ekobanga te ngana ebisa ko ke ngana musuni bango balia deja kala. Na kufa kala. Mena lukaka nanu akozana makila na ngana maboko na musuni ya bololwa ta muso ta kabo. Na katso ya ngana na bato babengaka bakimbidi kinkuyu mikolo eko yana ko explicaka kati na ngabaka balukaka nani osuka kozwaka makilo ya ngai. Merci beaucoup Ndeko Kindomba na baimbo kono so balandi alors na Kleboa ou peut-être ba mesa na mikolo vraiment ko zora ma mingi na Kleboa poto to sala bomba analyse na marambo to ko le 9 a peso to moni mboka ngo ekendenge ekendara to ko so Ndeko Kindomba to za Ndeko muso to ko solola pour que vous avez toujours l'actualité la bino isala boye ba ke comment est-ce que mboka na Congo iso tambola to retenir boko ko retenir na l'ensembela na ba diaspora na ba congolais nyonso en général 85 millions de congolais na bina bango na lokaso ya ngai o to bengi yango na kombo qui a maudit la République démocratique du Congo. C'est Dieu lui-même ou l'État contre les peuples congolais. Tête lokasa wana ba présenté bobanga ba restauration to banga marambebele te tête ndeko biso Tshisekedi alongola biso to bengi ko banga lokaso yango ko bima yango wana parce que problème ba bonza kinga yango te ko empêcher nga bitumbo na ko continuer ata botu na ko continuer pour déjà bokonzo eboma biso na nzala o na sengi na besoin soutien batu moralement physiquement spirituellement dans tous les domaines parce que vous voyez wana la lingi congolais tout. Oh, même à Kasumbalesa. Maman, nanga bokonza kabile tinda distribution biso vote machine à voler. Oh, akakuna na l'homme le sigo kuya akatembo ka mende. Il faut ebazwa lokaso yanga na langue o ya yetetela atanga yango. Yango na kusala yango na langue nyonso même na tetela na kimongo na kusala yango même na kingbaka na kingbandi. Il faut moki congolais tout il faut atanga yango qui a maudit la République démocratique du Congo. Yangwana lokaso yangai na ana besoin ya soutien ya bandeko wana po ba edenga na chango na ba forme nyonso et ana 150 feuilles. Voilà, merci beaucoup Serge Kindomba. Voilà, merci beaucoup Nabaïmbo Kanyon Sobolan d'émission Oyo de partie. En tout cas, c'était là votre émission Mégal Entretien et puis Samela Rabino toujours par la vôtre humble servante Priscilla Makangila, la Mégane de la presse congolaise. J'étais là pour vous tenir compagnie sur la internet. Merci beaucoup Nathan Nabino. Merci à tout le monde en tout cas. Si vous avez aimé cette émission, dis un grand merci. Naïmono aimé Nkolo Yusumasia pas permettre à Scoto hier vraiment toujours la Rabino toujours invité pour débarquer au soleil. Merci à Herman Amporio qui était là derrière la caméra. Merci beaucoup frérot et merci à tout le monde. Merci à ma famille et c'est ceux qui nous ont besoin de vous retrouver sur le précis à dans www.kleboa.com. Merci beaucoup à mes followers. Bye bye.